Bonjour Andeko. Bonjour maman. Siko ndeti atoza na Congo Kinshasa. Nde biloko emati boye bino siko boloba ndeni. Bolakisa ba prix ya biloko ndenge emati. Boyebisa biso siko ekomi ndeni. Mama. Mboko, oh va faire Congo bololo yango pizza to mona. Soso neti soso oh mama. Ezalaki na 3000. Soso qui est na 5000. Tu sais que tu as reçu mboka ni nde tozabu. Biloko zo mata chaque jour. Ezo mata kaka. Ezo mata kaka. Le laisse to ye pour mususu. Pour mususu. Le bele pour mususu. Tu sais que tu zo suka wapi. Bongo papa ndeti boye. Mipandi boye komi combien? Kilo 8500. Kilo mipandi 8500 ezaki na combien? Ezaki na 2500. Ezaki na 2500. Lelo boye ekomi 8500. Pasi na Congo. Nzambe nanga. Bongo bilo mususu ndeti mipandi ekokoma na prix ni. Bazo izawata na 2300. Ndeto balo lila. Ça va. Ndeti le peuple congolais azo souffrir. Eloko ezaki na facilité ko somba ndeti mipandi boye. Ekomi na kilo 6000 francs. Eza pasi vraiment. Bakondi vraiment mboka botala likambo bo résoudre biso likambo. Ah wana ta. Bonjour Bandeko. Oloba te mama. Pasi za mboka oloba te Bonjour papa. Bonjour maman. Siko bonde ba oloba biloko emati boye mbisi ekomi combien? Kilo mbisi 9000. Ah na Congo kilo mbisi 9000 francs. Ezaki liboso combien pour koma 9000 francs? Ezaki na 2500. Kilo mbisi ezaki 2500. Lelo to nanger na 9000 francs. Lelo to komi na 9000 francs. Congo vraiment eza pena passe. Potala lelo mbisi oyo ezalaki na 2500, lelo kilo komi na 9000 francs vraiment. Congolais vraiment azo souffrir. Congolais vraiment azo souffrir. Bonjour maman. Bonjour maman. Bonjour. Namoni awa oteka ba pilipili, ba aubergine. Ndeti na mboka na biso nde mbongo ezomata boye. Siko nde bino bosomba biloko boye. Ekomi ndeni. Na filet pipi le mo somba na 30000 francs. Na mito filet pipi na 250000 francs. Biloko ezomata makasi koko kate. Banzela ba bloqué, bakamunusu ba bloqué. Moi je na pasi makasi. Aubergine cher makasi là, ça aubergine 100000. Mais tozokema makasi bateso likambo ngoko tosuka wati oyeba te mpasi eleki bino na Congo na biso bazwa biso solution eyebi tosomani ya 250 000 francs congolais. Quand na dollar ndenge ezomata bopipi 250 000 francs congolais. Po teka nini ozwa nini biloko ezomata chaque jour. Bénéfice eza te, mileke eza ni eza te, na kapitali nyonso barécupéré. Tozomana na pasi makasi, so makasi tokodika te na koko. Onyoka baba makasi. Omo bakopesa mboko ezozwa condition vraiment souffrance makasi. Merci beaucoup maman. Ah toza na wenze bato nde bazosomba biloko. Peuple congolais azo souffrir biloko ezomata chaque jour vraiment eza vraiment passe botela biso likambo oyo vraiment. Eza vraiment passe. Mama toye na ranja ba dendo ndeti dendo ezalaki combien na mbongo ndenge ezomata ba dendo lelo komi combien? 47 000 carton dendo. Kilo tozoteka 5 000. Donc peuple congolais vraiment azo souffrir ba continue botela biso likambo. Biloko ezomata chaque jour vraiment biloko ezomata. Vraiment botela biso likambo dendo kilo komi 5000 francs monsieur ekota kaka 3 boules à pamba 4 boules 5000 francs. Poteka ndenge nini pozwa pe bénéfice ndenge nini. Maman peuple congolais botela biso likambo bakonzambo. Bonjour maman. Bonjour yaya. Ndeti bepona bepisi boye. Bepisi nde mbongo na biso Kongo emati siko bepisi eza ndeni. Bepisi nenge mati boye oyo ezalaki 50 ekomisa 50 banzela nyonso ekangami donc biloko yaka te donc okoma osomba biloko na pasi
mutu nyonso akomoteka na ndenge na ye ndenge alingi kaka ndeti oyo ezalaki mibale 50 ekomi moko 50 ndeti oyo ezalaki 50 ekomi 100 donc biloko nyonso eza ya komata. Donc Congolais vraiment zo souffrir. Matungulu ezalaki 100 francs lelo ekomi mibale 250. Matungulu 50 francs donc ekomi 150. Congolais bongo boîte à tomate ekomi na boîte à tomate ekomi 400. Hey! Donc peuple congolais zo souffrir. Donc chaque jour biloko ezomata. Ezomata c'est komata. Mutu na mutu azoteka na prix na ye. C'est biso bato kovirige ezosila te. Ezomata kaka bati ezomata c'est komata. Congolais vraiment zolela yosenga lisungi vraiment. Moi je mutu akosunga biso kate dollar komata na komata dollar ekomi $200. 200 000. Donc $10 soki oza na franc mpo sombele oyo na dollar 20 000 francs. 20 000 francs. Donc so oza na dollar na yo ochange yango ozwa 20 000 francs. Donc peuple congolais vraiment azosouffrir. Donc bakonzi vraiment botelela biso likambo oyo. Merci vraiment, merci. Bonjour maman. Bonjour maman. Ah tomoni ozopanza mbisi boye. Mbisi oyo ndeti oyo eza mbisi ya mikie. Ezalaki combien na ndenge mbongo la biso ya Congo emati boye ekomi pe combien? Maman, mbisi oyo eza na 16 pieces ezalaki 15 bif. Na toi lelo nde tozokende maman ekomi 26 kilo. Donc peuple congolais vraiment a souffrir vraiment. Mbisi ezalaki na 15 000 francs. De l'autre gramme ekomi na 26 000. Kilo na 3 000 francs. Tala mbisi ya mikie bo. Oyo eza na kilo 3 000 francs. Tala mikie bo. Ese bate soki tozokende wapi mama. Bakoza kuta batela biso kambo. Tokomi mpe na susu. Tozozika me tozopela. Ndeti bamisusu bazoloba biloko emataka chaque jour. Eza vraiment un solo vraiment ke biloko wana Congo ezomata chaque jour. Biloko emata. Okona mbongo ya ko kirisila na mbongo to ko pamba susu yo komba. Tozona pasi bakoza mboka. Ndeti tala biso pe ba téléspectateur na biso ya chaîne batala yo bamona ndenge olobi. Donc Congolais vraiment tozo souffrir vraiment. 20 plus kilo 20 plus 9 000 francs. Kilo 20 plus 9 000 francs, mais 20 plus on paye à malonga ti. Maman, 20 plus c'est munoko. Ya maloba. Oh, 20 plus akala yango te maman. Bon maman. Donc vraiment bakonzi botela biso likambo tala no mbiso ezaki na 15 000 francs niveau mbisa mikie bo. Et comme on a 26 000 francs rame, kilo na 3 000 francs. Botela biso vraiment likambo. C'est parce qu'on les a souffrir. Botela biso vraiment likambo. Na be pis nyonso emati chaque jour biloko ezomata. Vraiment. Merci. Na bandunda oyo ezalaki ke tosomba épinard na 200 francs. Lelo épinard ekomi 500 francs. Peuple congolais vraiment azo souffrir. Épinard ezalaki 200 francs, lelo tosomba na 500 francs. Eza vraiment passe.